Shalom, shalom, shalom. Tozongi lisusu lelo pona to loba lisusu encore. Bon, nazopesa mwa explication pona zolinga te, nazosala makasi, nazosala l'effort que vidéo ezala ta 30 minutes, ata 25 minutes, mais nazo comprendre te ndenge nini ezoleka. Bon, nakosala lisusu encore une fois makasi. Donc makasi lelo lisusu tomeka ata 30 minutes, ata 35, ata 30 na loba. Mais eloko naza kobetela sete soko zolanda nga lelo o soko zolanda nga ba quelques jours okolanda na YouTube okolanda na page na ngai okomona ke naza koloba mingi responsabilité ya biso ba papa pour tokomi na tango ndenge nalobaka na passage wana ezali tango ya pasi tango ya original na original lobaka tango ya difficulté ndenge namonaka na ndoto bayebisa ngai témoignage ke ndenge lobama na Timothée ndenge pe ezaka na tango ya Noé Yesu pas répétant donc tout ça na ba moment moko très sensible c'est maintenant on a voyé Sabino lobby ata lobby wana eloko nini o eza très important na moment oyo toki kokangama na yango pona makambo oyo ekomami na Bible boyo kanga malamu makambo oyo ekomami na Biblia il faut esalama ba épidémie ba guerre ba confusion ba religion il faut esalama ata to sambeli obimi libandi ata osali gêne Bible le bango na portugais eza mystère donc eza inévitable que esalama eza inévitable okoko changer yango te bon biso comme bana ya nzambe no ba bana ya nzambe nakoloba dénomination te nakoloba ministère te nakoloba biso bana ya nzambe o baza na molimo santo biso il faut eloko nini tokosala kosambela na biso na tango oyo na moment oyo ezali ke tosenga nzambe a préparé biso abatela biso de vous comprenez donc a protégé biso abatela biso pe a pesa biso atondisa biso na molimo santo mpona topase donc tozala na vigia tozala ekenge ntango yango oyo alobi eza responsabilité na yo ke mutu akosa yo te donc mutu alobi paste abi mutu donc yango ba mutu so abi mutu alobi ba titre abi mutu akosa yo te eza responsabilité na yo yana zoloba ke to comprendre eloko oyo depois eu vou entrar em português quando acabar esse irmã Daniela, ok? A paz, senhor. Vou explicar isso em português, vocês vão acompanhar. Vou fazer o possível só de falar com o pessoal de Lingala. Donc, todos la vigilant na tango oyo, todos senga protection nzambe, pe il faut tosenga endurance, donc to passer moment oyo. Bible lobi ke soki biso tozaka na mokili te, nde mokili se abi likolo na bino yango na zobatela mokili oyo. Donc to ba rôle na biso na moment oyo na mokili. Soki biso te tozala awa, ba o ba ponama. Nde il n'y a pas danger. Ce qu'on a dit que eza responsabilité na biso na loba ke ebanda église sikoyo fait banda ndenge na temps primitif ndenge ebandaka na ancien testament pona na lozo bango loi ezali ebwaka mate Yesu a kokisa loi akokisa makambo ya loi Yesu Jesus is the fulfillment of the law donc Yesu akokisa oyo Israël oyo église oyo nyonso tubana kokotena mokili asangisa nyonso akokisa yango
c'était na ngai susu encore une fois likambo na ngai ezali famille 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 église église en temps ancien testament oyo ezali molili oyo ezali elili oyo ezali sombre église ebandaka na famille yango na ntango babomaki bampate ezali ndako na ndako fo etia makila na porte ya ndako ezali église ezali église ezali église ezali bapapa ezali Gabriel ezali manatajo ezali manu presbytere et nossa responsabilidade to afala nazoloba mpo nayebi eloko nazoloba comme témoignage oyo na yoki oyo na moni donc butu lelo encore une fois nakobeta kaka nga na changer te nasomona résultat na vie na ngai nasomona résultat na famille na ngai responsabilité spirituelle numéro 1 naza na 5 points awa ebandaka liboso na bapapa baparent deuxièmement na baministre na relation na Bible troisièmement na Saint-Esprit quatrièmement individuel cinquièmement na église oyo Yesu aza mutu na expliquer ngo nyonso lelo te na expliquer que peut-être 3 points on a resuka na suki no lingana expliquer ta 3 points ou peut-être 2 points pour na to comprendre eloko na lingi to kanisa na butu ya lelo na lobike responsabilité selon Nzambe eza ya ba papa eza ya ba parents bon pour to zinda na muzindo malamu to sambela liboso to senga molimo santo asunga biso afunga biso mitema boyoka mateya na bino bokendaka église nga naza koteya te naza kopesa témoignage oyo ngai nazwa ndenge apôtre Paul azoloba naza kopesa bino oyo ngai nazwa Yesu alobango pe oyo naza komona yango naza kosala oyo naza koyoka yango naza kosala donc nalingi tosambela sikoyo tosenga molimo santo esunga biso toyoka totia en pratique pe tosala yango au nom de Jésus. Papa merci na butu ya lelo tokutani encore une fois na liboso na yo na trône na yo ya ngolu pa tozwaka makasi pa tozwaka pardon ya ba péché pa tozwaka oyo nyonso o prépara pour na biso comme église comme épouse na yo au nom de Jésus na bengani nyonso oyo ezali au contraire oyo ezali ba confusion ba division ba divorce biloko oyo eza kokabola bikabwani bitumba accusation criminalité na bengani yango na kati ya moment oyo au nom de Jésus molimo santo za molimo ya peto tika biso awa mitema na biso ezala na critique te ezala na dénomination te ezala na ministère te ezala na kombo moko te ezala kaka na kombo na Yesu ye azali mokonzi pe mobikisi na biso ye nde azali mutu ya nzoto nyonso papa tosangani awa na ba différence na biso mais mokonzi moko Yesu Masiya merci zwa na lokumu komisama na kombo na Yesu amen. Então naza ko continuer boy responsabilité na kasi na pesa ba verset wana que responsabilité ezali ya ba parents oyo ezali classe universelle te otindi mwana na classe professeur alakisa ye pona yo yebite yo yebi mathématique te ngana yebi pona ngana sali natangi loko mona tangi science moko siko professeur atangi asa professeur donc siko faut wa soin mayele universal ya mwana na yo mayele université mais mayele spirituel ndenge na lobaki mayele spirituel eza responsabilité ya biso ba papa nyonso loba amen ndima yango pona oko presta oko futa
okogumbemela yango pour likambo oyo osako koyoka. Ndenge moko soki mwana na yo asali likambo songolo na tunaka Daniel mwana nga mobali komo na ye Daniel na kleto na lobi Daniel osome makombo na ngai ozana yo modèle ozana yo fitness coach na boite opesaka ba entraînement ya gymnastique siko soki ngai nazo sala mabe nazo mela ba masanga nazo linga basi nazaza kubunda yo yebana na Afrique du Sud soki bino ba journal ba komo lo ba nini papa na Daniel scandale ndenge moko na Messi soki Messi ne rezo beta bali papa nazo tambula mabe journal wane ko teka mapona nini pona papa ya Messi asali boy papa ya Daniel asali boy papa ya Daniel asali boy papa papa akozala mal vie au contraire pendenge moko soki mwana azako tambula mabe azala bien éduqué azala mal éduqué bakolobaka papa atako azala bien éduqué mais soki asali mabe baba mal éduqué pour la nini responsabilité eza ya papa ndenge moko na responsabilité spirituelle ya bana na biso ezali point numéro 1 c'est la Bible eza ya ba papa biso ba papa. Deuxièmement na lobi tangu o kolisi mwana spirituel ndena ba point na ko sambela pona yi faut banda na kosambela kolobaka mingi timba ndana na prière na jeûne prière tim kolo mona kaka na esprit et komata allez bandi koloba quelque chose ko forcer ko wela koloba te surtout ba maman papa ko wela ko silikate to sana deux anniversaire na kati ndako mama koloba papa kosilika akozana kanda pona nini ambiance o ya sala yango siko mwana zo sala pona landaka siko papa ko makanda aolinga kuta ngaba betanga marteau na mutu papa na ngaya abetanga marteau ya bif pa na mama kila então aí está o problema depois vou entrar em português donc il faut Manguel começar enquanto a minha neta, aquele tua bebê, começar agora. Não é deixar no garden, deixar no e depois espiritualmente é você. Yo. Os pais. Papá. Maman, koela kolobate. Bino bozaka parti vous 3000 paroles. De maman koela kolobate, papa koela kosilikate. Pona nini pona mwana akoma na mulimu akanda te mulimu akanda so ifungwami ale rebellie ekoti ale mwana akomi na esprit ya mabe to wana ma esprit te donc il faut maman papa kosambela nani mana Cecilia Bonoit ya vai muito tempo né kosambela papa maman kosambela kosala ba jeune so bomoni mwana akoli pour l'église baneba l'église banandaku ali bozwi siko mwana wana bo pesi ba ministre Ephésiens chapitre 4 verset 11 na lobi ba diacre te meu Deus vous comprenez ngai na lobi te ke opesa mwana pas leader opesa mwana pas mentor opesa mwana pas diacre opesa mwana pas bishop opesa mwana pas général te Bible pesa biso Ephésiens chapitre 4 verset 11 qui dit na C ba ministre bazali 5 ministres bangonde ba prenez soin ya bana na biso mais Bible lobi bien yo papa tester examiner pe sala ngwe preuve ko banga prophète te ko banga docteur te ko banga te bubanga kate baza batu bakotaka ba toilette bamelaka baliaka baza batu
il faut que tout n'a pas question. Il faut que sola kana ba ministre. Tango zui mwana na yo, o pesi na maboko ya ministre. Na lobi ministre. Nanu na touché te. Bono eti Manu Roberto. Manu Robert. Nanu na touché et glabi ke o pesi o luki ministre moko. Soki yo omoni papa tango mwana siako ndenge mwana to libérera mwana, no libérez pas ministre. Soko la en Ephésiens chapitre 4 verset 11 expliqua rôle yeba ministre. Nalobi diacre, nalobi général, nalobi archbishop te. Nalobi prophète majeur te. Nalobi ba titre te. Nalobi prophète. Nalobi apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Quand on a bawana fupo na batumi, nalingara mingi bale. Pesa moi n'a pas évangéliste, au pesa moi n'a pas enseignant, donc docteur. Ouais, ebili loba. Évangéliste pour nani? Ngana za évangéliste. To lingara masumute, to ça na ba problème na ba pasteur. Ceux qui ont vanisi évangéliste na église, on en a problème. Pour na ebi passe ya âme. Akendaka banganda, akendaka bekala, akendaka ba place nyos ko gagner âme, aye na na kati église. Parce que pasteur pour na prendre soin ya âme wana, ngana ebi histoire na tout ça ba problème na ba. Yo mona ba évangéliste tout ça difficile. To linga lisum to condamner na lisum direct. Ou enseignant. Comprendre les 5 ministères. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Tina C. Ou comment on a rôle na expliquer yango, ok baté lobby na expliquer yango bien rôle ba ministre oyo. Ou ko so mwana na yo na lobby te ok tika une église. Tala bien Saoul, tala bien Samuel. Maman na ye Anna, tango Samuel a commis na 3 ans, a ketika na prophète Élie. Omoni? A ketika pas ministre. A ketika pas prophète Élie. Place Samuel a kola, a vanda a yekola. Comprendre ngo? Tanga na 1 Samuel. À partir du chapitre 2, on a histoire en Wezawana, ndenge prophète Élie a eu soin de Samuel. Ndenge Élie a eu soin de Élisée. Ndenge Moïse a eu soin de Josué. Prophète Moïse a eu soin de prophète Josué. Ponanin. Pour un esprit, onction, équita. Ndenge, Paul a eu soin de Timothée Nabamisusu, a eu soin de Onésime. Kotika, mwana, atambola bitambula, tambula te. Ti akokuta na ba religion, na ba religion. Au nom de Jésus, likambo oyo ezonge la bisote ya bonzambi nzambi to luka banzambi nzambi. Naza koloba très bien. Na ebite nzambe ni no sambelaka. Na ebite ha. Na ebite nani nzambe na yo atinda oyo yo akufela yo na ebite. Ngana zoloba oyo ngana yebi. Nazoloba oyo ba papa na nga ba bandaka ko mama na nga bandaka ko lakisa ngai abando lakisa ngai. Ti ayeko libérenga pas passer Flori na zui baptême. À partir wana na komi ko tambola na se yeba ministre na zolo bango bien ministre Ephésiens chapitre 4 verset 11. Bango ba ko travailler na bana na biso. Na lobi église nanu komi une église. Mais yonde sikoyo faut osalaka test, faut salaka épreuve. Faut ça examiner. Faut examiner bien. Lobi na expliquer mingi et loko malamu. Tangu mwana avant ba ministre akoli
sikoyo ekomi eloko moko, ministre, il faut à libérer mwana wana au nom de Jésus. Ministre ne sozo yokangai. Soki ozwa mwana ya bato. O prena soin na ye. O sali Ephésiens chapitre 4 verset 11 tina C. Faut libérer mwana wana na Saint-Esprit. Faut mwana wana automatiquement azali propriété na yote au nom de Jésus. Papa yope. Mwana wana azasu su propriété na yote au nom de Jésus. Faut yo o confesser yango, o tie maboko, o libérer na Saint-Esprit ndenge et salama na livre des Actes des Apôtres. Tango ba Pierre, ba Paul, ba sangani bonso ba sambeli, ba libérer nani, ba libérer Bernabé na Saoul. Saoulu. Ala ayokoma Paulo. Bazalaki guidé par le Saint-Esprit. Confusion ezali lelo na kati ya église, na kati ya lingomba, na kati ya ba chrétien, na boyko ba mabe église pona ba kango ke église ezali mwasi ya Yesu. Ninguém pode falar mal da mana Cecília porque o esposo dela não vai gostar. Na kulingatelo ba mabe mwasi na ngai. Pona mwasi za ngai. Ezande mo Yesu, alingaka te sozo ba ko église ezanga pouvoir, église lokola likaibo esila mungwa, lokola mungu esila te. Eza interdit. Le baba membre, le baba chrétien. Ok? Problème est que ba ministre, ba kanga, bana, ba libérer ba Saint-Esprit. Ba yaka na verset que disciple akuyi kozala plus que maître na été. Au nom de Jésus, contexte wana ezali mal interprété. À partir de là, au nom de Jésus, to changer ndenge to bonosala makambo. Mano dito, cresceu comigo na igreja católica, dito, depois vou falar isso em português. Então ali está, problema yanguana. Lelo na ba église, ta la ndenge ba jeune, ba kangami pa ba ministre ba ko libérer bangote. Na Saint-Esprit. Ok, Bible lobi, na Romain. Chapitre 8, il faut tout tanga yango pon tolo babilobela te. Elobi kakaba oyo bazako kamba mana Saint-Esprit bangola babengami bana ya Nzambe. Soki oyambi Yesu comme Seigneur et Sauveur, okomi mwana muke na polio ba criança, mwana muke. Na anglais balbaka son of God. Son of God, okoli. Mais children, uzana no mwana muke. Soko yambi Yesu to yambaka Yesu comme mwana muke. Si mono to komanga san, to komanga bana na kimu na lingala eza penza la différence mina ebité. Mais en anglais ça bien clair, na portugais ça bien clair. Et ça bien clair. Donc il faut qu'on libère bana au nom de Jésus, na zako loba yango. Libérer bana ministre. Nzambe akoya akosilikila yo. Sim, mano, vou fazer em português depois disso, porque também tem pessoal, até em inglês, tem pessoal em inglês. Que eu tenho que arranjar tempo para fazer em inglês, porque não fica sul tempo pessoal. Então, il y a uma pessoa que está mim. Romains chapitre 8, verset 14. 8-14. Pona ba oyo nyonso bazali kokambama na molimo santo bango na babengami bana na Nzambe. Bana ya mikete me si bakoli. Na portugais elobaka ke na Jean chapitre 1 verset 12. Oyo nyonso bandimi Yesu bakomi bana ya Nzambe, bana ya mike. Balobaka na portugaisalokola na original ezoka criança. Mais à Romains chapitre 8 verset 14 le dit que ce que comme déjà guidé par le Saint-Esprit au comme mwana ya mukolo sikoyo pour na mwana muke c'est la moins difficile vous comprenez donc na butu elelo yeba yango surveiller ba ministre nini tambi ba ministre
Éphésiens chapitre 4, verset 11. Tina se. Ba apôtre, ba prophète, ba évangéliste, ba pasteur, pe ba enseignant. Oyo nyonso bakanga bana. Nazobisa yo, lobi kende kosolo na pasteur. Kende kosolo na ministre wana yebisa ye et komi temps o libéré bana bazala kokambama na Saint-Esprit. Amen. Osana courage, nabaki année oza année de la loi, année de la grâce ngolu pe année de la vérité. Faut le ba la vérité. Na okota na 4e pointe. Na suki lelo awa. To suki na 3 points. Point le bosubo bien déjà. Ba papa faut voir responsabilité bana na yo. Ce qui m'a poussani au pespa ministre, ministre a poussani à libérer banawana na Saint-Esprit. Bible ça clair dans le livre Actes. Yesu sala yangu. Aba disciple Pierre te muta kokamba bino. Pierre te, Jean te, Jacques te, Bartimée te, Philippe te, Saint-Esprit mutako yako vanda na kati na bino. Yende mutako kamba bino. Akolakisa bino solo nyonso, mobimba nyonso, mobimba. Dugingo ba solo nyonso, ya ndambo te pona solo ya ndambo ezali. Akolakisa bino solo nyonso. Nakana primo kinanga, estou em linha primo. Por favor. Saint-Esprit mutu akokamba. Après ba ministre ba sungi. To suki wana lelo. To kosambela. Zwa responsabilité oyo. Kata ndelo na vina yo. Fukama lobake se repentir. Loba que pardonner à Saint-Esprit, sunganga inzambe, à partir de l'eau, et a retardé. Nako banda. Tant ezali. Moi na 30 ans, moi na 40 ans. Saint-Esprit a kusunga biso. Yangana to sambela na butu ya lelo. Papa, merci pour na liloba na yo. Merci nandenge. Osa kosunga biso to comprendre que la réalité ezali yango yo papa. Que vérité ezali yango ne mutu elongola biso na buhumbu papa. Merci pour na liloba na yo. Merci pour na vérité na yo. Merci pour na vie na yo opesaki biso kolo Yesu. To komisio pe to sanjolio na butu ya lelo oza nzambe. Mosusu azalite na kati ya bomoi na biso. Merci molimo santo nengo ya kovanda na kati na biso, okomisi biso bana na yo. Lelo tuzako vivre na ngolu pe na bosembo pe na bopeto ya kolo Yesu papa. Sunga biso bana na yo. Lakisa biso nzela na yo. Kamba biso. Eza pona mawana yo na kati ya vi na biso. Papa natiki bana na ngai yo pe lobaka bana na yo. Banda kosambela pona bana na yo. Papa na responsabilité ya kokamba Daniel, na responsabilité ya kokamba Malcolm, na responsabilité ya kokamba Jérémie, na responsabilité ya kokamba Ruth na Anacleto, na responsabilité ya kokamba bana nyonso za kopesa ngai papa. Pe na kokanga motema te na ko libérer bango na ba ministre papa. Oloba na liloba na yo na 1 Pedro chapitre 2 verset 9. Biso nyonso soba souverain sacrificateur na kati ya ba famille na biso. Donc esa responsabilité na biso okolo Yesu. Total bana na biso. Papa nazoko telemela molimo nyonso ya mabe o ya mbindo eza kokanga bana na biso na se ya ba ministre au nom de Jésus. Na sengi molimo santo sunga ba ministre basala misala na bango na kati ya bana na biso, na kati ya ba jeune na biso, na kati ya génération oyo baza Eli pe baponama papa. Ndenge Eli asala na Élysée, ndenge Moïse asala na Josué, ndenge pe tomona Samuel Eli asala na vie ya Samuel,
ndenge tomona ba expérience ebele te komona Saint-Esprit yo moko oye kosala yango na vie ya ba disciple na yo pe na église tango bandaki kokamba yango papa yango nde la vérité ekosunga biso tozala libre na butu ya lelo papa tosengi makila na yo esunga esokola mitema na biso mpona liloba ntango eza kokota ebota mbuma au nom de Jésus na telemeli maladi na telemeli masumu na telemeli divorce na telemeli division na telemeli bitumba na telemeli kolango ya pamba na telemeli récréation na tango oyo au nom de Jésus toza na tango ya récréation te toza na tango ya distraction te au nom de Jésus kolo Yesu yo zako ya kutabiso to petwama pour nous autres église ya salité te ya mbindo te ezanga ordre mwasi moko alata bilate la oyo zoko église o tolati kitoko tolati pembe toza na justice na yo papa na butu lelo sunga moko na moko oyo ayoki o to partager témoignage oyo atia yango en pratique akende ko salela yango mais papa na lobaka yango oyebiki na lingaka maladi te pe na lingaka lisumu te oyo nyonso aza maladi ndenge naza kotelema boyo au nom de Jésus loboko na nga ezali mokuse nazali awa na kuikutu komona libanda te mais kolo Yesu nzambe na nga yo omonaka nyonso olalaka te pe onimbaka te toucher moto oyo aza maladi apesa témoignage au nom de Jésus oyo nous azana se ya loi ba docteur azana se ya loi ba avocat azana se ya loi ya mikanda azana se ya loi oyo moto asali azala libéré au nom de Jésus toyo ka témoignage yango papa pe oyo azana dépression papa moto oyo azana dépression molimo ya liwa na telemeli yango na bengani yango ebima ekene mosika na place kokauka au nom de Jésus na buki ba fortalesse nyonso oeza ko bomba ennemi na buki ba fortalesse nyonso na bebisi yango à travers ya enseignement ya Yesu à travers ya parole ya liloba na Nzambe yango ndeza na nguya ko buka nyonso ndenge marteau ebuka ka mabanga ebuka na au nom de Jésus tikele bana yoza nguya na bana na biso na vie na bango place nyonso bakozala papa sanola mitema na bango pesa mukusa na mitema na bango bayokela biso papa ndenge toza koloba biso toza na expérience bango baza na mituna tika tosangisa mpona biso tozala sauve au nom de Jésus totika koyoka soni totika kobanga longola molimo ya kobanga na kati na biso ya buzoba au nom de Jésus na kumso pe na Sanjolio zwana lukumu na kombo ya lelo na butu ya lelo na kombo na Yesu amen. Ok, terminamos aqui. Para tu terminer lelo na lingala na kozwa encore 10 minutes pour na to banda ya portugais, ok? On se na mutuna ko benga to solola. Le tolobi c'est la responsabilité spirituelle. Ezali ba papa ezali ba ministre ba libéré bana na molimo santo telemela benga kondima yango te kotika te moto akosa yo questionner ministre lakisa na d'écriture oto tangi que ezali na Bible il faut ministre à libérer à pambola mwana à travers la parole à confesser yango que mwana wana azala rempli de Saint-Esprit ndenge so salaki bon to komona ba jeune bana biso ba komanda nini. Merci beaucoup, bye.